Bon, en tout cas, on a pour la vie na biso laïko. Oyebi kaka makambango ezalaka mystique po vie wana nga na yebi banda kini tokutani pe na ba mikili. Zombana wana bena pire vie na nga na kati ya mikili. Tia sala bambonge mbonge banini wana tozana mputu bakakunji bagaita kakunji wana to servir champagne na kati ya bateau na clip mbonge mbonge ba CD wana kutu basomba ngo nyonso batumba ngo tango kakuja koma mama mukonzi koto yo banini. Donc vie penda to pesi ba conseil tout. Mais vie na moni mutu na ya zana mwa problème a mutu. Azana vie na biso Yolo mais azana problème a mutu. Ndenge nini wete seli susumambo. Po vie azoboma musique azana d'instrument na ndako kuna ba musicien bazalia bazaba na Yolo. Il faut pas répéter ça. Mais vie répétition ezalaka te eloko moko te. Donc vie ko tambola na Yolo pamba pamba pe azo vie azo tambola pe na en tout cas salitaire. Ngana ebisa vieux omoni ngande nazalia lem supenda soi tozana langa star na biso ngana kozala kaka porter parole carré ngana kozaka porter parole ozo comprendre tango naza porter parole lem suna posa poto na kozonga na ngate pona yebi ke vie na biso lai mouvement na biso langa star ezali tala muzitu tango alaki ministre alobaki na vela ya aluka bis asombela biso bis po ba musicien so tokobeta ndule tokotaka na bis wana tozongi pe na bisi wana mais po vela aluka bisi via lobi alingi ba bisi te ya linga ba pesa e jeep etumba lobi bon jeep pe yango yo siko vie ba petite imagine que vie ba pesa e jeep alongola ba pine acha ba jeep na mabanga hala tsango kapo jeep etumba pesa kai ngo kofelo mida pesa kai oyo kofelo mida pesa eza kuna na Bukavu so hotali yango lelo oyo kama bakoko babiso bazalaka na serre émergence wana TV atu elenga bandeko bokoyoka pe bokosentir bavongo binini balé émergence one TV c'est la parole de Yannick Dindo le fils du roi puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne émergence one TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonner massivement à Emergence TV 1. Awa, et pas un de mon mido. Awa, bon, ma solo ya papa Hervé. Bon, tous les ma solo politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya bon, ils samisa, ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table, pensant avant dans la banté, vous s'abonner massivement. Na Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Oui, salut fidèles internautes, vraiment le plaisir est pour moi parce que Nabi Keboza vraiment ébélé devant tous les moyens qui vous permettent de nous suivre en ce net moment. C'est Emergence One TV et M. Sapis Liboson Abino Lelo. Ça fait vraiment un moment analyse et Yolo analyse pardon et Isara sous-souté et les carapés sous-souté et vraiment Nabokasi ya Carla Itonga Master ba Thierry Henry, Master ba Denis Bergkamp, Master ba grand joueur peu légende doit être en Arsenal, né à permettre biso le sous-sabi que noter Emergence One TV, Arnaud Mido, donc il faut que c'est sous idéologie à Yolo analyse, raison pour laquelle vraiment via Tcheba moyen est vraiment en jeu. Ndebomoni Lelo, émission Yolo analyse Zongi. Merci vraiment Carla Itonga pour notre soutien à yo. Merci vraiment et j'aimerais à ce que Bana Yolo vraiment beau soutenir œuvre Oyo. Beau sala kaka loko la nenge grand frère à Sali vraiment à linga qui vraiment à ces plaques d'initiative Oyo ya Yolo analyse donc il a voulu vraiment que to reprendre vraiment émission Oyo sur ce plateau. Je suis accompagné d'un grand frère, d'une légende ya Yolo, icône ya Yolo na kombo ya WTC de Bruxelles déjà bozo monae et yende to meka un peu ko solana lisusu to yesusu to banda sous émission Yolo analyse naïe. Donc c'est avec WTC de Bruxelles que nous parler sur 3 points où ils ont vraiment très capital dans l'émission Nabissu à Lelo et pour Liboso to parler plus sur Masolo à Yolo, évolution à Yolo, actuellement à Yolo, et puis deuxième point, on va parler sur
papa Nabiso Evoloko Jonker, la star vraiment, il y a quartier Yolo. Donc, et puis, pour clôturer, tu peux parler sur 5 ans, il y a Mort, il y a papa Wemba, déjà, semaine déjà, Azo, c'est 5 ans. Donc, Bazo préparer vraiment, date et journée, en gros, il est vraiment malamou. Et tout ce long, on a WTC de Bruxelles. Dès l'entrée, WTC de Bruxelles, bonjour grand frère. Bonjour. Le loba na yolo bazana esengo basenga kiyo batuna kiyo WTC azalaka kaka WTC ndenge nini lelo toye na yo sentiment no eza ndenge nini lelo toye kotala on a parlé. En tout cas, on merci trop pour la question quoi. Yolo ngai WTC binemo boyebi naza déjà de Bruxelles quoi. Naza na kati ya mabele ça fait 13 ans yango mais na on maintenir kaka. Ba master belé toya na bango misu bakufa mais WTC azaka sur le terrain. Donc pour ngai nazolobela pona Yolo. Yolo vraiment en tout cas bato bozali banda na biso bato tozali en tout cas Yolo et baby. Yolo et baby donc so ozana mutuka na yo okotambola na ngoti. Donc so to lobito kende kapela tala libulu ya munene na ezokuna libulu ya munene na kimwenza libulu donc partout na Yolo eza ya kobeba. Donc nazoyeba te beaucoup messe azomona auto azomona ti. Oui, merci à Delola et déjà dès l'entrée on me un peu ko pesa déjà bateau bazolanda biso surtout bana Yolo image à Yolo ndenge komi actuellement et na CP na place moko lobi déjà depuis 13 ans déjà depuis WTC ozonga kin. Non, depuis na zonga 13 ans na sali na Congo. Donc 13 ans eza pena nzamba linga WTC. Na mwa population ya ba master ezali yango ti lelo nazali mais souci na ngeza kaka ifo na zonga. Ouais, souci na ngapena ifo na zonga ka mputu po awa nde Yolo yango ezobeba boye na biso boye ezala maratro. Malamu ngana zonga biso nde tokoya kobongisa Yolo. Tala lelo na Yolo bandako ekomi etage ebele lokwa na Gombe. Bongo biso tokotonga te. Biso pe photo tonga na Yolo ti po eza mabele na biso hein. Est-ce que pour ton na Yolo il faut qu'il ne pas pour toi il faut ça la paix à peu aux yumbon à peu tongi. Ah ouais peine à quoi il faut ça la mais il faut na za na makambo bien. Il faut na za na ba relation ya bien we ko pesa ngape mbongo na ko tonga penda kuna Yolo mais siko tango na moni ya na kisasa na 13 ans na sali na zozo eloko te. Na mona ke so na kepoto dans 5 ans 4 ans na rozo eloko. Bona ya ko tonga awa. Po apena na meki na façon tout en tout cas na moni simbite. Meki nini yo te quitté yo sali logo te ke luka musala na compagnie à l'état te ka ovani na parler obi ke logo ezate. Mais nazolo baki eloko ezate pona ni na meki na relation na ngai nazo mona ezo simba te. Yango moi na préféré que nazonga lola na kati ya lola nde solution ngozwa maki awa. Il y a de lola dans une question moko vraiment pertinente pour tout na yo métier il y a de lola vraiment za la kanini. Métier na ngande na lea on a mécanicien. Donc on a vraiment grand mécanicien na boya ko sala ngoa wala msupo na ko gangela batu moi libata moko boye ako gangela yo donc ya on a linga biloko wana ti. Vous comprenez? Donc on a pe menisier na yebi yango penda bien na sala na ngalema et pas bien ngel longe yao. Donc alaksanga penda mais na Congo pona sala ngonde na uta ba mikili na kombola ngandenge za makasi en tout cas na ko sala ba misala wana ti. Mais quelque part ça crée la paresse. Non, pas question de ça. Ngai WTC ndenge nazali awa souci na ngai ezaka poto na zonga. Soki na zongi masole kozala kitoko lemsu biso mutu tokobongisa ba mabulo tokomona na Yolo na ba 2025 ba 2026 eza biso ba tokobongisa Yolo o tuba oya wana ba okay na bango biso tokotikala. Oui, merci vraiment de Lola et tout ça vraiment qu'on évolue tout parler plus dans Magamba Yolo et na CP parce que ici déjà bah ndeko bazota la biso qu'il y a de Lola, c'est un mécanicien, c'est aussi un menuisier donc au pratica vraiment yango donc compte tenu il y a ba réalité za kana kin il y a de Lola za kama mutema mukuse do boyi mutema bungela ina kombo munene ya de Lola za kana ngona ba respect bana poto ba pesa kayo donc mutuma ko bungelo na musala moko boya ya mesa to mo moteur na IST au fimisango akota ne mapata te mutu musako obungela ya de Lola akota ta mapata te nzo azoyeba ke WTC de Bruxelles de Dallas nazo comprendre ngana zaki na poto bine botala ngana kisasa na fait vert bozotala ya de Lola tala siko santé on azalaka nango na o na komi nango lelo eza sundenge moko te même si de Lola ezozanga to raisin to mwa yaou
maya calcaire na sukola ka sute na koma sukola maya régie des eaux ala mais babilo ko to solo ba pezali nango ezali na boité mais pour acheter ça il faut avoir des chop il faut avoir l'argent pour acheter ça. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Mais mère nanga Moïse ba veut nanga mettre bile océan ba sœur nanga moski. Bon, bazana bango famille nyonso ezana ngona poto ba bwaka ka ma chop. Mais chop ango en tout cas na ba Congo chop il fait na calcul. So ezana calcul tozo liango ka bo so esile ozwa wapi. Okenda kolela na nzela simba te. Ngande tinga mutu lokwa wete sebe pona senga mutu loko na nzela en tout cas na yo na okokate. Donc na yo ka ngo soni na omona lokwa kombola nge dimine. Donc il faut na benga ka nord moi sauvetage à Camar to moi nzete ye moi provision koti et osala bien. Bon, si je comprends bien, c'est comme si Komboana ou ETC créé la coupe à réserve belé, babilo musu pour y ça non facilement le coup la kinote de cela mais yo ne taga ngai. C'est bon, natala kombo na ngande na zalaki na poto, pona poto na zalaki soki na bimi na ke masolo na nga au moins na zongi na mbongo. Na ko pesa pe baleki na ngala msusu azana problème anda kwa futa na ko pesa 500 € a futi pale. Mais ana kini banda na yaka na mbongo na ngai 6000 €. Mais ndenge na lelango donc on a regretté mabe. Na ko kaba na quartier batu ko lela kaka na yolo nde batu baningi ko lela trop. Bandeko bana potoko so ebozana bandeko na kisasa il faut botindela ka bango mo eloko. Bazo souffrir trop. Bozana mawana te vraiment. Ngai wete seso na lena bandeko na poto tele msume na kufa. Bo citation na ya okutela na Kenya wana okokate. Yango moni nzambe tellement linga nga balobi na bien fait ne perdra jamais. Donc yango moni lelo wete se na mo ba relation na ça na poto en tout cas na Kenya sauvanga. Côté on a bossa na raté. Oui, baninga ni obozaka na bango na mikili malgré vie azonga pendant 13 ans mais ba bengaka toujours ba kanisaka toujours vie banani wana vraiment. Bon ngana na bato belé ba domu jangi bazali ba mulele bazali ba chiba su bazali ba shiro chamala ba omba lumumba ba yula bols mo grosso ba kulu comme les garçons wana pena baza ba vieux ba laksanga makambo na poto na lo basu ba mort yaya wana mutu na nga boyebi na côté na venio deux fois. Ah bon? Ah oui, c'est moi. Bango bayebi. Petit na nga Diego Mukandila kuta loba na nga vie. O mutu ambongo te. Boyeba ene wa nga bi petit nga pe na mutu ambongo te. Yo zunga ka poto kangama na ndako. Mukandila bena tala jour nga lobi vie en tout cas prêtre pendant. Petit popo memeti na venio c'est que yo za danger. Petit na za danger o za na okisasa tala ka misale zate. Chaki motema na fachi beton et to tala na lokwa gouvernement bimi la msusu ba possibilité pe ba matricule en to rozwa to lera tambongo mboka na biso. Oui, par rapport à Kombo na opé kilos à Ranangwana, ils ont qui na vie aux ago mené na niveau Europe précisément à Bruxelles. Mais l'autre ça déjà na Kinshasa mais il faut ça la tout se conformer, il faut s'adapter car na rythme akin. En tout cas, na vandi trop, na s'adapter trop mais hello wezana nga chop kaka ndezo zanga. Ceux qui n'ont pas de place, ils ont $200 par mois. Qui ça, c'est bien. Ah, bakanga katende tina poto bakanga biso. Ah, okokuta na mbila kangi yo pesi ata $5 ata 5000 atikio. Mais na poto bakokanga yo pesa nini. Il faut qu'il y ait une prison. Mais bablo ko bon eza blo to ko admettre ngote ezali insécurité ezali kokola kaka na mboka corruption ezali kokola kaka. Bon, omoni nako yebiseli sese moko boyo. Omoni awa na Congo. Batutu balela kaka poto. Ok, il faut banda masolo nde awa. Soko ke poto omona nde carré. Mais siko awa ozano lipa. Siko na poto okoma nguba otoni. Bo keno kaka kodame. Otinda chop te koto yo. Koto bayebi ke wete sake mikili. Il faut na parler ba sepela. Yo siko ke poto na parler ba sepela te. Est-ce que yo ozwa manaka ngo? Ozwa te. Ozwa mbana. Donc, awa peso ko lobi nginda, il faut ça na ba relation ya bien. Il faut ça na mutu, na métier. Il faut ça na métier na mutu. Donc il faut ça mayele. So za no ka libata, ça vraiment passer. Oya okoma siragère pamba. Oteka siragère, oteka mai. Oteka manga ba sende na nzela. Alors biso na ba wetese na ba kombo na biso dans eloko ane ko sala mate. So ke sala mi wetese lelo akomi recevoir. Comment était na sopi kafuba. Yolo ekoi
Oh, na sopika fuba. Yolo ekwei, WTC de Bruxelles. A commis recevoir. Au moins on pesa masebe. Isa masebe. Ndolo libongo. Ndolo libongo. Bon c'est tout ça nzela ndolo. Bon, mais pona beta mazoba po mona bombe longi. Bon so ba moninga na nzela. Ozo mo ateretete. Po ba go flasher na mikili. Mutu mso aza na chombo Android akainga photo. Atindeli mutu. Mutu aokamwa. WTC recevoir. Ah, akoluka benga Moïse. Abenga lemsu famille nanga. Babikini lelo bato be bateki ba ring donc ali rezo ki na ba galère suka pale wa yo tekama. S'il vous plaît, omoni bato bateki ba ring lemsu ba de ba mère côté wana mpiaka côté bazozwa. Mais biso palais royal tozaka mama moko tata moko. Moi to teka ezate. Po ezansa palais bembongo to teka to sa na ngonini. Po déjà toza 28 na poto. Ngamo sikona na kimia kuna batikala 27. Donc si on a zongi to zongi sur 28 tant to zonga 28 wana tant on desusu ba oya to komi 30 donc on a te carré moi ko teka palais royal ozala te palais royal penetika longa palais royal etika la sekoti liwa bana nyoso to robota ba oya na palais royal avec chop chop tala to tika la bana na bana mais tala nde to vivre lokwa na poto oh carré to vivre lokwa na poto mais na kisasa otali pe ba petit so ba bimi na palais yo ke zance teni ezanga raté teni ba sentia batania bana basalaka na banke nazana bana bango nyoso basalaka na banke kanga mna boya na nga musala pona poto soki na ndima musala ma ero nga pe nazana musala bana ero bake ba boulot ba 17h nde bazongi. Oui, Yolo, merci vraiment. Wana ezaki to meka un peu ko parler sur vie privée na yo et to zonga pena sur ce penza na masolo Yolo parce que Yolo ndezandi vraiment makam to moni Yolo ki mwinzi ezaki éclairé ki mwinzi ezaka sur éclairé te to moni na niveau ya kapela libulu to na niveau ya bongolo mabulu libulu kote me mabulu to komi na bongolo na kapela côté ya kini marché wana libulu to kena ezo boulevard ezo kuna mabulu to komi tina ba mbole to kuna mabulu na habite bino bana Yolo bosaka marche te pas beaucoup mais à trouver solution toi yebisa bino le pourquoi Yolo bazo kiper en côté. Mais s'il vous plaît en tout cas na yebisa vraiment pour na mamba Yolo oyo nga vraiment WTC si na lembi yango poto si to lobby na omona tina to ko sala marche te beaucoup mais c'était mo kaza na atambolaka po ayaka Yolo chaque jour yemo wazo mona akozwa solution te pona biso akotikela biso to zalaka boye. Batu ba outa bambinza ba outa bagomba oyana Yolo atali mabulu boya regretter nzoka makambo eza pona buku meste ye mtako sala po biso to zala yezo lingali aka ye mokatika biso na salite biso pe na Yolo to ko révolter pona ngai vraiment na kosenga balongola ye balukela biso mutu musu bacha ye po bongisela biso bisiko yo po to ko tika na modèle ote biso to ko mona pasi ye azana esengo ezala raté. Nazo senga penda donc beaucoup mais c'est sozo yo kangai en tout cas zoela biso solution awa zoela biso na kapela ozoeli biso na kamina ozoeli biso na nini na ezo ozoeli biso na bongolo donc toko sepela makasi nzela bongolo les impossible lokwa elima moko ezala wana pour mai wana deuxième fois ngoyo ya liboso ebotaka place moko boye baye ko sala moi prince amuke esili et kesu côté wana et yesu na ndenga danger c'est que comme nango bilima alors bilima na muteza okanga beaucoup mais esprit pour abongisa biso nzela te ndenge nga nazo boule za bongo alors pona nga na kosenga beaucoup mais c'est soko zoyo kangai zoela biso solution avant to koma jier. Comme agir, solution, il faut exoama vraiment. Ce que exoami était désolé pour moi. Merci à Yolo, mais c'est comme si bino pe bana Yolo bo s'implique à peine ma solo ngote. Non te to mona bana Yolo parce que la délégation moko ba ki okutana beaucoup mais pour que ba se plaindre, ba présenter mais mon bango pas il y a beaucoup mais par rapport à mambo zo le kana Yolo. Na ki pa bisu c'est insécurité pe bisu c'est comme makasi. Au moins ici le problème est poto kutana beaucoup mais il faut to sangana. Bato musu to loba to kutana beaucoup mais c'est bango balingi na bango te balobi ka to lobeleka ya maloba ba masani baza ba Willy Mbonzi ba proche ya beaucoup mestre ba to zalaka na bango pe baza komona to tindaka message ba yebisa ye beaucoup tala masolo ndenge za boye Yolo ezo senga il faut bongisela bango ba kapela ba kimwenza ba nini ba message wana na yebite soko ekomaka to ekomaka te
po soki ekomaka ata mabanga ya pamba bakobwaka yango baplace wana tu tala lelo bakare ezoleka ezokangama banini ozomona te eza vraiment soni eza kosisa valeur ya Yolo bamituka valeur ekota su Yolo te apart ketch na moto ekokota ndenge nini mpo nzela eza te malamu okende nango na boulevard kuna to ekendeki nkole ke na Yolo eloko to osengaka buku mais azala gentil abongisela biso biloko oyo mpo eza nango biloko ya mike eza biloko ya mike biloko wana soki babi babeta yango ekolia nango ata $20,000 te ata 10,000 ekokoma te mais eloko ezangi nde volonté nde eza te yango ozomona ezobakisama kaka ezobakisama kaka sikoyo ezobakisama ti wapi omona tozotia biso kaka na danger mais biso tozokonte na yo tovotaki yo mpo sauve biso bino ekomi soki bopesi propagande tovote bino bien ntango bokozwa chop na bino bobosani biso papa na oyebisa bino ko nzambe alingaka bongo te nzambe alingaka bongo te fimbo ya gologota mpe ezali boyebi donc yo bukumese soki ozoyoka nga wetese de Bruxelles sala biso mpenza plaisir tala kaka Yolo ndenge ekomi buka tala wetese bien nalongoli chapeau tala nga mpenza bien donc sala biso plaisir tokosepela ata manda wana tokobakisela yo soki osali biso bien donc na mingi ya koloba te nayebisi yo bukumese kitoko sala biso plaisir wana. Merci WTC de Bruxelles, nous s'adresser vraiment na beaucoup de services à la commune à Kalam Papa JCK Dima, donc aussi adressé vraiment na politesse surtout pour passer message moko yamalamu et pour que tout le deuxième sujet na monsieur Zali papa na biso Evoloko jonker lai wana zali icône na bana Yolo zali monument ya bana Yolo via yoka na société to tout via atikandule via comment on la cop mususu to ndengeni. Bon, en tout cas, on a pour la vie na biso laiko. Oyebi kaka makambo yango ezalaka ya mystique po vie wana nga na yebi ebanda kini tokutani pe na bamikili. Zombana wana bena pire vie na nga na kati ya mikili. Tia sala bambonge banini wana toza na mputu bakakunji bagaita kakunji wana zo servir champagne na kati ya bateau na clip mbonge basede wana kutu basomba ngo nyonso batumba ngo tango kakuja koma mwa mukonzi koto yo banini. Donc vie penda to pesi ba conseil tout mais vie na moni mutu na ya azana mwa problème a mutu. Azani vie na biso ya Yolo mais azana problème a mutu. Mutu ndenge nini wete seli susuma mbozo. Po vie azoboma muziki azana d'instrument na ndako kuna ba musicien bazalia bazaba na Yolo. Il faut ba répétaka mais vie répétition ezalaka te eloko moko te. Donc vie ko tambola ka na Yolo pamba pe azovi azotambola pena en tout cas salitaire. Mais na toka ki sango ke vie abomaki orchestre parce que bino bana Yolo bozan esprit andule te yoka nanu babi vena jour mois répétition vie abeng ba musicien ba répéter à tout moment petit bozan nzala ba musicien ndimi oui tozana nzala bolia nini o vie pesa biso blo tout olingi babi vie atuni ba nasoma bino mapa na bakoka bandimi vie asomeli bango mapa ba cha mwamba na bakoka ba musicien tout ba lieli mapa ba meli bakoka babe pesa vie kanda vie la baso liaka mama fungoli porte boya bobima ba faux musicien ba musicien ni balia ba nguba boyena ba mapa na bakoka mais na bien ezalaka te bo so ezala eposa na bango même so ezala na posa na bango pona voix yo ebite nguba pe fungola ka voix te ba norma ndule pe lem so esenga mwa nguba lipa na mwamba na mwaji po bayemba bien vie ezana oka ndenge na ye ozo mpana vie la en tout cas na yebite ba conseil openanga wetese na pesa e na ndenge tovana na poto nga na bisa vie omoni nga ndenge nazali awa lem supenda soki toza na langa star na biso nga na kozala kaka porte parole carré nga na kozala porte parole ozo comprendre tango naza porte parole lem suna posa poto na kozonga na nga te po na yebi ke vie na biso lai mouvement na biso langa star ezali tala muzitu tango alaki ministre alobaki na vela ya aluka bis asombela biso bis po ba musicien so tokobeta ndule tokotaka na bis wana tozongi pe na bis wana mais po vela ya aluka bis via lobi yo alingi ba bis te ya linga ba pesa e jeep etumba lobi bon jeep pe yango yo siko vie ba petite imagine que vie ba pesa e jeep alongola ba pine acha ba jeep na mabanga ala tsango kapo jipo etumba pesa kai okofelo mida pesa kai okofelo mida pesa eza kuna na Bukavu soko tali yango lelo oyoka mawa couleur nyonso esila na moi atambola nango te mais quand vous
evanda na Bukavu wana so otali oyoka mawa donc ozomona mpona vie la ipenda aza vie moko penda na oyebisa bino bana Yolo ba libanda vie na biso wana teti nesalaka bien te s'il vous plaît aza ne vie na ngai mais ndenge na vandaka na ye vie tete esalaka bien te bakisi bavie nde basimbaki elekaka makasi yango lelo oyo tokomomona baresultat nango mpo vie ndenge aza wana vie aza su na momi te na palin azalaka kutu na momi te momi negede nelem so akolambela ye mama na tonton lai akolambela bomona yeli ye biloko vie a refuser biloko wana est-ce que ezalaka bongo Via comment dire méchant, c'est comme si à sepela sous na bino bala Yolo te po bino bala Yolo l'équipe biloba loba. Via sepela ne na biso mais omoni vie mutu na ye aza vie mo mo mutu na ye chauffaka so mutu ave chauffer alinga o sentir batute via ko ya pe bo ya moninga kimi a changer nzela. Oui, il y a de l'eau là, OTC de Bruxelles. Bon, pour un point, il y a papa Nabiso Evoloko. Conseil, il y a coupé sa vie. Conseil, il y a coupé sa vie. En tout cas, il y a zawana na miniche yoko. A boulé qui n'a un orchestre. L'orchestre, c'est que il faut pas salaka, par répétition. On se comprend. Chaque jeudi, chaque samedi, après des jours, après une semaine, 2 jours à répétition. Et vous allez bien makasi. Bisoba na Yolo toroye belé. Vous comprenez? Alors, vieux temps, on a la bonne côté. Bisoba na Yolo toroya ndengeni. Au lieu de tout le monde a un TV à l'ali. Vieux auto sala stingel na ya, oui, pas ya bamba. Sali singe pas ve bamba. Vieux a sali loko ya bien, pas ya bamba. Mais si koto zo zela ba CD wana bima to banda mouvement koteka yango, bato ba koyoka biloko wana. En tout cas na kosenga na bango ba somba yango, ba yoka yango. Ngamo na osolo na vie, lelo na butu. Ba répétition ko banda kala ti. Donc bino bana Yolo to kosenga boye ba ketozana musicien Evoloko Jonker na ye moko vie là il place azawana ayoka wete senenga zo yebisa ye donc il faut azongisa mouvement na biso akola la rapongita la la nanda kuna ye bongo instrument mi balé zawana Evoloko abiti le vieux voix ezalaka kaka mais vieux ba comprendre ka te ve lingi nini ve lingi ozo yo keloko nazo yebiso te na lobby bilima mutu esala bongo vieux baza batu bayaki na bakisi ya ba danger. Yo que no bomanganga ezalaka te papa yo nganga lobi ya na makolo yo lokoti makolo anganga okobomi est-ce que yo ozala bien ala pesa na ka ba rumeur hein eza rumeur te papa eza solo atita biso to ko le voloka bela pe liboma na tamoko pe aye ko zongela to yebi makambo wana biso ka bana Yolo mutu to yebi masolo wana donc vieux place azali aye bake biso Yolo to lingilanga langa star ezonga po sala biso elengi. Oui, bana Yolo baleli langa star ezonga donc ça fait déjà plaisir ya Carlin Itonga depuis Londres vraiment donc WTC de Bruxelles na osenga ki yeyo vraiment et na pesi souvent mbote na Carlos José et surtout Sandrine Mbabou depuis Londres et surtout na pesi mbote na Jonathan Koulibaly Aksa Mayele na pesi sous mbote vraiment na baboni to Emergence One TV na boni derrière la caméra Grady Ongo vraiment mutazali ko assurer image vraiment donc toujours continuer toujours na WTC de Bruxelles donc WTC de Bruxelles déjà. Tout le monde qui est vers la fin de l'émission Nabiso, mais c'est comme si ma sola musique et na Yolo za kolala. Bon, ma sola musique na Yolo za kolala parce que musique au biso de tchana na moté mais alanga star. O ya vient na biso Evoloko ya dala. Qu'est-ce que kalate? Mais ça ya kala mais il faut ba musique ba wenge pesa ya kalati. Au moins te lelo ezalaka. Mais ba Yolo wenge boti bana. Boti bana ko biso pe Evoloko pe tozana bana na biso. Bana pe bazali. Eloko na oyebiso kako viende azana kondima bazongisa mouvement ekozala bien po vieso ina tunie kaka o peti répétition banda samedi répétition banda mais samedi yango oyabo répétition ezate donc zo mona ga bilima wana na oyebisa yo ezo sala kati ya vie pena za ipo ba grand prière po makambo ezonga so e prière te a eloko te tozala ka boya e lo baloko Yolo elali na musique nde yo mozo loba. Pour na Yolo atoso na musique to eko bouger biso à part langa star. Mais la coste pas tellement qui va mikolo ti koleka. Bon la coste wana ba petit wana bon bayanga ba stingen kaka sala libumoteka. Yo ka ba stingen concert pe na Yolo beta atendeni to kondima yo petit. Parce que la coste pe na Yolo asara eloko te na ma musique na mabele na. Mais asala eloko te possible teka pe ndaku. Bateka ndaku la coste siko ya osala nini poto vandi kuna ka fufu na fufu. Semol na semol po buleke na mboka na yo kisasa soko ye na Yolo awa chop chop eko kote bele
ozana ba fan ebele la coste mais ozo sala erreur ovandaka na poto oliaka noka semule yo kanti so komine munene wana mbongo ne munene mbongo eza munene te munene wana yo za oya ya kolia donc sala ozonga wa na kisasa obetelaka biso bana yolo miziki to ndima yo ke ya kovandaka na poto kuna eloko moko te en tout cas désolé à la coste. Oui, Didier Lacoste bana yolo ba lili wetese de Bruxelles à Lili et wetese de Bruxelles ba relation nous avons entre yo na ve na yo takutu komoni ekiminga lisusu ve na nani oyo ve wasi tout monde à Dallas. Et ve wasi to za ve na biso a yolo bon aza ve moko za gentil en tout cas na sepelaka na vie yango trop po ba makambo nyonso ya yolo en tout cas vie wana chaka mutu ya ona sepelaka na vie wana. Donc ça ba vie penda parmi ba vie na biso ya yolo o ngana lingaka vie wasi tout monde à Dallas talaka kombo ngo wasi tout monde à Dallas donc des fois té oui vraiment to pesi sous mbote pena na vie wasi tout monde à Dallas donc bana Dallas pe bana yolo bazaka fier na vie na bango oui wetese déjà to komi na suka émission na biso et dernier point na biso ezaki 5 ans ya papa Wemba déjà le 24 a ezali samedi et ba souvenir ni na malamu ozaka na mpona papa Wemba en tant que musicien et en tant que sapeur. Bon, ngai vraiment vie beaucoup la za vie na bana bamputu ye penda za vie to vane na bapoto soka uti Paris aya ka Bruxelles et pas moi si na Charou Sagi Charoufa en tout cas pour ngana ye papa Wemba Sagi mutayebisanga papa omoni petit oyo wetese de Bruxelles soko za na pose loko boya opesa yo papa senga ka ba parfum na yela penda papa Wemba 10 parfums. Les jours-là, ils ont le 15e anniversaire et à vivre la musique. Quand on a payé papa 15 parfums, on a vu le bina petit, on a saloka et l'eau comme au CP là. En tout cas, jour à concert, on a vu à boire quand on a un danger. Vu à boire quand on a penda na CP là qui tourne qu'on a poutou. Et là on a les lagas viendenga daya, via daya 20, via beaucoup. Au vient à biso na penda mutapé si biso ba idéologie, le lo ba yoshi amba moto, ba isemi yake. Ba docteur mamatin sozomona eza vie mutabandi masolo yo ti biso pe to landi wana pe na mputu boso ki vie te biso le ngo lata ngote na oyeba ondenge nini babi laxi bino babi papa mba laxi bino esprit à forme mais laxi bino esprit autongate te bon yo yebika soza na poto ngezaka idéologie na yo lemsu ana kino bando ozwa toke na poto zui so obeti kopa danger ozwa chop na boule na onde muté kotongisa yo po batu msuba ya poto aloba ozonga suki sasa te a préféré somba nenda kuna poto nazana ba masebele pe basomba banda kuna poto lelo baza ba belge ngai nde viena nga papa Wemba pena mutapesa nga ba idéologie TV adaya en tout cas nga na lela makasi et ça rende ni jour après na nouvelle na qui vient za société ta on ayoka nouvelle wana mona ngokutu na TV tango balakisa ndenge via kwea ka wana en tout cas na chaka pena mabondeli makasi mais nzambe ayoka kingate zoyoka soki nzambe penda yoka nga mais via lamuka ti via kenda boye ti lelo tozalaka na souci yango toza kozela eloko basalelaka vie wana 5 ans ya vie musique ebetaka couleur déjà koyinda déjà semaine au couleur ezoyinda mabe donc nazosenga na bajika oyo baza kuna wetese bomoni en tout cas bo soutenir moi chop pas mido chop oya po boyebi ke 5 ans ya vie biso bana poto to kozala po tenir za na ngona parler ezosenga ka chop oui wetese ngana poser pe question moko vraiment parce que tu remarqué la musique na biso ya Congo ceux qui leader aza se sont invités très souvent tout le monde a orchestre on peut écouter nango donc ndé sali maki na ba orchestre ya pepe calé et sali maki na ba OK jazz et sali na ba orchestre presque rebelle te au monde on peut pas papa Wemba après sa mort qui vive la musique a peu écoufi elongo na bon au moins ce leader a koufi orchestre pende comme na moi baisse ceux qui bozo lingalem subo yokana bo bimisalem su mutu moko abima loko président ya mouvement batu misusu wana bazo lingate alors kolingo bango ba lingate yango moni ekomaka penda na yungana mutu na mutu akoma fier na marque na ye akolinga imposer likambu na ndenge na ye nzoka ezalaka bongo te mais tant leader ye moko ya makambo azali oyo azoloba bango bazoyoka tant leader azate en tout cas match échangera kaka donc mutu na mutu akoma na ba fier na ye na ba position na ye nzoka eza bien te tant bokomi bongo moi te mouvement ko panzana ndeti ba mouvement belé lelo ndeti ba nouvelle écriture tala elala
etikalaka ya kombo nouvelle écriture mpona boyokana eza te pati pacheko alinga koma président oyo nani bendo soki bendoson alinga koma président mais sikoyo tokozwa nani bakotya ye alors ntango boyokana eza te omoni te makambo ekolala ti elala banda papa kenda vraiment eza mawa trop musique congolais elala tokoma mpe kobanga lelo soki bamusicien mpe misu batikali baza te bawengiana ntango mosusu toyebi te kotikala ndenge nini lelo biso Kofi Olomide aza te quartier te kotikala ndenge nini lelo koma obangisa biso makasi yango na toperdre baorchestre minene ndenge wana baorchestre minene yango tokoperdre yango te parce que bapeti mosusu mpe bazobima ndeti bapeti Fabrigaz bapeti bina file mpo bango mpe baoyindisa oye bapeti wana bana babima bawenge yokanaka su te bajibe bayokanaka te bawerana bayokanaka te nga moto na yokaka mwa muke ayokanaka le grand mopao c'est vrai petit nanga wana songa mbeli babetaka likofi te ye pena le grand mopao ye na bapeti wana pena baza boyi baolandana mais bawenge wana wenge ya jibe ya wera en tout cas balala nga na yokaka bango su te nga na yokaka ba Fabrigaz bapeti nanga Fali Pupa de Caprio na peti nango nani oya matete oyo nani peti oyo nani Fabrigaz bango nde penda mikolo deux fois te po bakobeta na bina file surtout peti na bina file na lela banzembo ne mabe olia banzembo bina file fort danger peti moko respect pe peti wana nzamba opesa ebele bina file mwana mayele bina pe mbote carré. Oui, merci vraiment de là. Donc on se retrouve très prochainement. Emergence wana TV adu elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir ba voix ngo bini balé tin Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Emergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Otrey, joueur à la table pensant avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.